mobali alobi nanga kozongisaka makanisi epa mobali wana te kolakisa mpe mwana te yo mpe kozongaka te yo talelaka yanga zwaka bana mibale osala nini sangisa bango nazwi mpe navandi nasangisi bana tombeke nga ake sokola yaya moni nga mpe nde nakende kosoka baleki mosusu baza te bakende ekole ake sokola nataba yaya mpe akoti na kanti lati esui nde ntango na akoti wana abandi kokanga tobandi bitumba biso mibale bituma tinde na beleli boya boya na temi eteke mwana mama alakisa nga tata na nga oyo abotanga mpo kuna balobi ke papa aza papa na ngai te na mposa mama alakisa nga papa oyo abotinga. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Lelo toza na kati ya episode ndenge bozomona toza na commune Songolo Pakala na kati ya libota moko boye bandima ekoyamba biso nakie kopesa bango boye. Tomemi bino na libota moko baza na kokoso po na paternité mwana ningi ayeba nani boboti na ye ya makila na yango toyambi mama na biso mama Sophie Tsang. Avant tokota na bozindo ya lisolo na yo na kosenga na bino balandi bozotala biso boyeba na ko commenter bo partager pe botikela biso ba message na bino na numéro eza affiché o bozomona wana. Maman Sophie. Oui. Naza marié nabotaka bana 5 eza libala o nazalaka liboso. Bana 5 mibali combien basi combien? Mibali misato basi mibali. Na yango na mibali mibale basi misato c'est ça toza na dodo ndenge bozomona wa aza pembeni na biso yende mutu aza parmi ya mwana moko oyo uti otanga na 5 oza na ye. Dodo bonjour. Bonjour. Kombo nani soko koloba kombo no complet? Kombo Dorcas Pemba. Oza na âge 18 ans. 18 ans. Sikoyo nazongeli yo maman Sophie. Likambo nini oyo esali ke boyeba na ko partager bato bazolanda bino na momoi? Ezalaka auparavant nga mama nabalaka nabali papa naye kobota bana 5 bana bazokufa naye kotikala kaka na dodo bando okufa na ba circonstances ni babandai kokufa na bandai koyeba te ezalaki entre famille na biso bien famille ya mobali wana nayebi te babanda kobela mwana soki asali fièvre mwana akufi naye kotikala kaka na mwana moko kaka dodo. Siko na mwana moko dodo tikala azalaki quantième na siko obalaka wana? Azalaki 5e ya bana 5 wana. Bonjour mususu na bimi na balabala bazoyebisa nga ke mobali na yo akomi kolinga lisusu mwana wana yo bovandaka na ye. Ndenge ni siko jour mususu nga moko na ye par épreuve na ye kokuta mobali azobimisa mbongo azopesa mwana mwasi wana. Siko nalobi na mobali yo natunaka yo likambo oyo lobaka na nga te. Siko lelo nakuti yo ozopesa ye mbongo na sanse ni mwana mwasi wana alobi ke aza na nyongo na ngai yango nasengaki. Siko nga epesaka nga pasi na bandi kobeta mwana wana ya mwasi. Na beti ye famille na bango baye basangeli. Basangelaka nga entre nga na mobali ekoti matata famille ya mobali baye babimisi nga babwaki nga biloko libanda balobi ke mwasi akufelaka bana malamu ozwa kaka mwana ya quartier na biso otikala na ye lokolo pe aye kobimisa désordre ale bango pe babandi kobeta nga mobali pe abandi kobeta nga. Siko esalaka bongo famille na biso basiliki baye babimisi nga na libala wana nde nayaka na nga epa na biso na ye na dodo. Siko toye na dodo nazovanda epa na biso mobali aye kolanda nga
mobali alandi nga nalobi te nga na kozonga lisusu te yo mobali famille ya mwana mwasi wana oyo azalaki mwana bitinda na nga basangeli nga yo mobali ifale okitisa motema oye mpe obeti nga lisusu na famille na yo babwaki nga biloko libanda balobi ke nga nabotaka bana bakufa lokola natikali kaka na dodo mwaye nazonga lisusu eza te mobali sikoyo ayokaki te azoya kaka nabeleli ye moyibie mpe bana quartier basali nini babimi mpe baye kobeta lisusu mobali bazongisi revanse bazongisi revanse wana mpe famille ya mobali balobi tika kaka mwasi wana mpona libela lokola alingi abomisa mobali mpe ake na ye abandi kovivre na mwana mwasi wana nga mpe na ye kozwa libala mosusu nazwi libala mosusu mobali wana mpe nakutaki ye mpe na mwana na ye nga mpe naza na dodo toke kuna mobali alobi na nga kozongisaka makanisi epa mobali wana te kolakisa mpe mwana te yo mpe kozongaka te yo talelaka nga zwaka bana mibale osala nini sangisa bango nazwi mpe navandi nasangisi bana me oyo mobali nakutaki ye azalaki na mwa age me dodo azalaki mwana moke azali na ba age nini mwana wana azalaki près de 5 ans po dodo aza na 3 ans sikoyo tozovanda tosangisi bana mpe tovandaka bien toliaka bien likambo mabe mpe eza te entre nga na mobali nde toyebi ke nga nayaka na mwana na nga mobali mpe aza na mwana na ye me bana bayebi te bana bayebi te ke oyo mama mosusu oyo mpe dodo mpe ayebi te ke oyo tata mosusu tovandaki bien tata mpe azolinga bana bango nyonso nga mpe mama nazolinga bana obakisaka bana misusu te nabakisaka bana misato na nsima ya dodo na tozovivre mwana oyo mobali ye besoin na ye kaka eza kaka aviole dodo sikoyo dodo akoya na pokwa mama mpona nini soki nga nake sokola ya yo komona ye kaka liboso na nga mbala mosusu alongoli elamba sikoyo asalaka bongo mpona nini wana na ba age nini wana sikoyo bakokisi ya ye mobali akoki kozala na ba 20 ans sikoyo mpo dodo aza na 18 ans omona nayebisi dodo te aza yaya na yo aza mutu mosusu te bon talaka bino bana ya sikoyo boyokaka na bino soni te yango asalaka bongo me kozala na makanisi mosusu te nga mpe napesaka rapport epa mobali te me mwana apesaka na ye rapport nga alobi te natala nanu ti mokolo ekozala ke namoni bango na mabe wana nde nakoloba epa mobali dodo makambo yango ebandaka mokolo nini yo na ndeko na mobali baintention wana ebandaka nde nini makambo wana ebandaka mwa kala soki navai na ndako mwana ota tv yaya ye alongoli elamba na miso na nga mwana baje nga mpenza ntuka na ndeko kosepa nango te mwana akepa mama nafuteli mama rapport mama bi aza yaya eselo te eza kaka bino bana mikolo oyo boka na suku te kaka bongo mwana yaya bamakambo so ndo oyelanga mpenza ntuka nga mpo na ndenge ozoloba ebandaka kala ezalaka na ba age mpo bokola ndenge moko na ya na yo ndenge bobandi kokola baintention wana ekoki kouta na eloko boye eloko songo sikoyo baintention wana ebandaki yo ozalaki na age nini yaya mpe azalaki na age nini intention wana ekobanda epai yaya nga nakoza na ba 12 mpo ntango nakoma obima mabele toza na yaya tokola esika moko donc ba 12 ans nde yaya abandi bamenasi wana ti abanda bamenasi wana nga na yo esplikaka mama nafutaka papa mama mpe aotalisanga kaka eteke eleki nga mpe nazalaka na bolingo yaya na nga mbe na façon oyo yaya na nga aokendelanga te titi eyi tombeke nga ake sokola yaya moni nga mpe nde nakendeki kosoka baleki mosusu baza te bakende ekole nake sokola nataba yaya mpe akoti na kanti alati esui nde ntango akoti wana abandi kokanga tobandi bitumba biso mibale bitumba ti nde nabeleli boya nde ntango nabeleli batakartier baseni nde baye wana nde bakangi biso bamemi na la polise ntango ke batata mwasi baye nde babandi menace mpo nini nakangisi yaya na biso en plus mpe nde naza boye nga nazalaka mwana tata wana te nga nazala mwana papa na biso te papa na biso na papa mosusu babokolinga ekoki soki ata babokolinga lelo lobi kuna baoluka nayeba kaka tata na ngai ndenge esami be nga lifo nakite ndako nakende pa tata na nga nde ntongo mama ye nde na explike mama ta makambo batata mwasi balobi baye na menace boye na
yango mpe ke ngai natemi eteke mwana mama alakisa nga tata na nga oyo abotanga mpo kuna balobi ke papa aza papa na ngai te naa na mposa mama alakisa nga papa oyo abotinga soki olakisa nga papa abotinga te ata bandeko na ye ata bamama na bango batata mwasi miso nasani nayeba bango sikoyo ti likambo wana eleka oyebisaka papa te mpona nini nayebisa papa te mpo papa abimaka kinda mosala totikala na mama su les gens waki eteka te tovandaka na mama mwana mwasi avandaka na mama yango na bandaka kotalisa mama peut-être mama ayebisa papa mpo ngai na kokoyesa papa te naa na bobangi liboso ya papa yango nde kotalisa mama na makambo muti oloba oyo ya la police eza récent hein? Oui. Salamikana mingi te sikoyo ndenge otundaki mama alakisa yo papa na yo mama arepondaki yo ndenge nini natundaki mama alakisa nga papa na nga mama ayesaki nga ke papa na nga ye tozala nde ndako moko me batata mwasi bazoloba ke papa wana aza papa na ngai te ngai nazalaka na tata mosusu nakite ndako na bango nde nango mekaka kotuna mama na nga mbe ti sikoyo na te apesi nga réponse ke tata na nga azalaka bazabe tinga akokóma kimi funa yeba mama funa yeba papa na nga mama continue kolakisa nga papa na ngai mpo ngai nasomba kimia donc balakisa papa na yo mpo osomba kimia mama Sophie oui mama liloba nini okokoloba concernant mwana ndenge azodeklare mama ngai naza menase makasi epa mwana me sikoyo nazotala mwana oyo mobali na ndenge bazosambela me mobali na ngai oyo abokoli dodo na mwana wana nakuta malgré mabe ezali nazomona mabe moko te pa mobali na ngai azoloba ata liloba moko te mobali esi ayebi mobali ayebi sikoyo kuna na kaka mpo bakangisi bana bango mibale bakangi bango bazokende na justice mobali wana akendaka te sikoyo mwana aye kobanga na ye lokola batata mwasi bazomenanse ye aza na ye lisusu na ndako wana te azokende kolala epa bakamarade me moko akoluka nga mpo ngai nalakisa ye tata na ye komsa ye asala nini akende me mpo na nga sikoyo papa wana azoloba nano eloko te nga mpe navandaka kuna tozovivre kaka ndenge tozalaka me nazobanga sikoyo nakolakisa mwana ndenge nini nakosala nini naza na danger makasi sikoyo mayele wana yango nazokesenge epa na bino nakosala nini nalakisa dodo tata na ye mo sikoyo soki nalakisi dodo ake kuna mbali wana akolinga nga lisusu nazonga na ndako nayebi ye nga nakokende wana ayebi ke baleki ne ya basi balobi makambo wana ke dodo azalaka mwana ye te bango nde bato balobi me mpo na papa wana abimisi na lingala wana te donc ayebi makambo nyonso ndenge ezoleka azoyeba na ye me azobimisa ata réponse moko te ezala na la police akomi te ezala kote ya bandeko na ye ya basi ndenge bazoloba mpo ngai nalalaka na kati ya ndako wana na mobali nana tuna ngai te ke makambo nini ezoleka tovandaka soki ngai nakoti tolali na olambi bolie sikoyo ata décision moko nazomona te yango wana mpe ezobangisa nga ododo azoforce nga nalakisa ye papa na ye sikoyo nakosala ndenge nini mpo nalakisa dodo papa na ye awa ma esi esopani bandeko ya papa ya mobali na yo baningi Dorcas akende pa papa na ye ogarda contact ya papa ya Dorcas contact nayebi te banda tokabona ye azwa mwana mwasi oyo tozalaki na ye na kati ya ndako sikoyo nayebi kaka nde famille na ye yango sikoyo nazotuna bino mayele eske ngai nasala nini nalakisa kaka Dorcas bandeko na ye bien nalakisa ye papa mpo soki amoni bandeko na ye amona papa na bango sikoyo famille na yo bavandisi bino te bayebana koregle problème oyo ekomi na kati ya libota na yo te famille na ngai na famille ya mobali wana bazoyokana te bango décision na bango eza kaka dodo kaka alongwa akende pa papa na ye ye mpe mobali abalinga mpe aza na swa te azopesa mpe réponse donc na minute oyo tozoloba mobali azolala azolamuka azoloba eloko te mais bitumba eza kaka na bandeko na ye na Dorcas donc sikoyo yo mama Sophie makanisi no eza nini par rapport ya ndenge Dorcas aningi amona papa na ye ya tout prix sikoyo nga nazobanga nga nde mutu nazobanga mpo nalakisa mwana tata na ye eza na problème te lokola mwana azose force kaka mpo nalukela ye papa na ye
na okende nanu koluka epa bandeko na ye comme ça bango baluka ndeko na bango mpo bazwa mwana na bango soki nga mpe bakobengana nga na libala wana problème te nalongwe kaka mpo nazwa mwana na nga mpono nakoki kotika mwana na nga libanda te atelanga malgré mobali azozwa décision te mais nayebi kaka na suka akokota kaka na décision ya bandeko na ye siko mpo nini ozolinga te kotuna mobali na yo bovanda mpenza bosolola mpo na likambo oyo mpo juske la alobi anda eloko moko te mpo oyo ozoloba wana eza naoka makanisi me makanisi na yo oyebi te eza makanisi te mpo nazomona deja na intention na ye ata olambi biloko bolie olingi obandisa problème wana ye atelemi oyoka tikelanga makelela ake akelala na ye nazomona ke eza na ata na mbetu so bolali olayoka ata décision moko ozwi ata makanisi te ata famille ya mobali na yo ke baza contre Dorcas moko akozala wana mpo na yo ayobana koyoka baza mpo na ngai te malamu kutu mpe ngai nalongwa soki mwana na ye akei mwasi yango mpe akende kaka me mobali azoloba mobali azoloba te mais entre temps boboti déjà bana misato c'est quand même beaucoup malgré que boboti bana misato famille bazoloba eloko te wana aza kaka mwana moko te wana aza kaka mwana moko misato oyo nga na boti bango bazokoinsiste kaka dodo azala te wana bango sikoyo lokola bazokoinsiste oyo yanga azala te seke mama mpe azala te mpo biso bamama okolinga te banyokola mwana oyo deja na nyokama na ye liboso na nsima baye koyenda ye lisusu bongo nga na kolinga mwana na nga atelanga na komisa nga nazala na libala na bana wana mosusu est-ce que famille acceptaka libala na yo na mobali na yo eroyaka na dudu oui baacceptaka mpe babalanga nde bakoki kobala mpe tovandaka na kimia mabe moko elekaka te banda na bala ti na bakisi bana wana misato namonaki mabe moko te ezala na mobali ezala na famille na ye me mabe ye kokota kaka na mwana oyo mobali onga na kuta nde asali mabe epa ndeko na ye ale bango famille ya papa nde babandi korevandike na nsima dodo aye koyebake papa na aza papa na ye te nalakisa ye papa na ye sikoyo mpasi wana nyonso eza na motema yanga mama sikoyo ndenge situation problème na bino eza na la police ezoloba nini la police ezoloba eza viol il faut mwana mobali akende prison eza viol yo baintention eza nini baintention na nga kasi yango wana batata mwasi na ye bazorevandike ke bamona dodo te soki bamemi mwana na bango na prison sika nyonso bango bakokutana na dodo baboma dodo bien nga mama nalongo na libala ya ndeko na bango me mobali azoloba tozongeli dodo oyoki oyo mama alobi ke andimi kolakisa o papa na yo réaction eza nini par rapport à ndenge mama auti oloba bongo nasepeli ndenge mama nanga alobi akende kolakisa nga epa papa nanga naza pre ya kokende epa papa nanga namona ye na nsima komona ye tosolola toyebana tosala relation teke papa na mwana mama Sophie okobandela wapi est-ce que oyebi famille ya mobali na yo esika banda kovanda wi nayebi est-ce que aza vivant aza vivant soki nokomi epa bandeko na ye bakoyeba kote mwana na bango azali ça fait combien d'années omona ye te banda olongwa na ndako na yo ça fait 18 ans po dodo akokisi 18 ans olongwa na maboko ne na baage dodo alongwaka na 3 ans fo ezala ba 15 ans 15 ans ça fait 15 ans que otika papa badodo est-ce que regardez ta contact moko te ya ye to ya mwa membre moko ya famille na ye te tokamwana na ndenge ya kimia te ekozala ke mwa esengo ezali okoki kogarde po ezalaka mabe okuti moninga mwasi na kati ya ndako na yo moko okosepela te donc naboyaka nyonso ya ye ata kokuta na boye banda kutu 15 wana tokutani lisusu te ata na famille na ye ata na famille na ye nakipaka lisusu te tokutanaka pe te po famille wana bafinganga na kufelaka bana sikoyo contact nini nga na kozongisa na bango sikoyo soki nakeluka bango mpo mwana azodeklare part ya tata na ye yango nde nakoluka bango mpo nalakisa mwana me mpo na nga te
mpona alakisa mwana ke ndako ya tata mwasi na yo yango oyo kende alakisa yo bisika papa na yo aza. Biso Dodo motu akontaktaki biso mpona likambo ezoderange ye. Est-ce que ondimi to accompagner bino na likambo oyo? Oui, nandimi. Bopesanga mwa temps nalukela ye papa na ye. Dodo, yo mpo ondimi to accompagner yo na likambo ekomeli oyo ezozangisa kimia. Nandimi bokompane na likambo mpona koma ya kimia, mpona azwa kimia ya motema na. Ça fait 15 ans que oyebi papa na yo te et na minute tokoloba ke papa pe asali de ape vi na ye akozala pe na bana na ye pe. Est-ce que oza prête ya kondima ko accepter réaction papa kozala nango to réaction pe ya bandeko bakokozala nango na komona yo? Andeko po papa mutasangisa. Papa aomeka te po aza papa na nga akosangisa nga na bandeko wana. Nandimi. Kwa eza kaka te ke oyo abota yo. Eza pe papa oyo akolisa yo. Tia okoma na âge ya 18 ans. Ye nde mutasali ke po nga na koma boye. Soki ye te, nayebi te peut-être na mama na nga soto nga tozala ndenge nini, soto nga tokoma ndeni, peut-être pe nga na koma na baleki te na nsima na nga. Mais na ota na nsima na nga na baleki misato. À cause de papa wana. Merci Dodo na ndenge opesi avi na yo. Et merci pour la reconnaissance na yo. Maman Sophie, merci encore une fois de plus. Na ndenge accepta ki ko yawa ko expliquer na ko za l'accompagner na mwana na yo. Biso na pinzoli na émission yo to ko accompagner bino pe to ko kita sur terrain pour to yebana ko résoudre problème oyo. Na yango na ko senga bino bozala toujours à l'écoute et pe bo zapete la chaîne oyo au prochain numéro. Je vous donne rendez-vous.